kolala kolamuka ezali abitidité tozali bongo na Sentinelle TV on dirait qu'il y a Paris Massy Palaiso esika wapi tozokoba ba séjour na so parisienne pe ezoleka malamu mosala epa apôtre Yoko elekaki malamu yaya Yesu azaki mokonzi na biso. Merci na ba mama ba papa bilenge nyonso ya église Eliziba ya Choisir les Rois. Merci na nyonso oyo bosali pendant 2 semaines tozaki na bino chaque mardi, chaque vendredi pe chaque dimanche ça le la 6 jours il y a second touché elekaki malamu. Awa na okendo pesa mbote na El Chanto Chantal Bopenda mwasi ya Fanfa Kalayo Mapinga oyo azali bana ya Kingasani ya suka oyo bayambinga na Paris awa na bosanité Candy bienvenue au boyebi champion na mwana na ye Candy Nathan bienvenue na mwasi na ye vraiment bayaki awa bazala bana misato bana nsusu wana bosali bakomo na bango mais papa na bango champion azalaki wana partout nazo kende lokola champion à Kinshasa pour na ko protéger proverbe 30 contre oyo nyonso a sepelaka na proverbe te donc atie abomi musala na ye abomi makamune nyonso pour na kozala avec proverbe donc champion. Merci namoni unité ya bana ya Chine populaire namoni unité ya bana Fumukentu ya bana Kingasani oyo bazaki na Paris tout le temps naza bazozala nanga vraiment merci. Alors kolala kolamuka eza bitidité soko lali olamuki na tongo pesa nzambe merci parce que ezali habitidité ki tokoki kolamuka donc so tolamuki nzambe azosala biso grâce topesa nzambe merci. Yaya Yesu aza yaya malamu yaya Yesu aza mobateli motomboli monetoli. Alors Yesu abongi na lokumu soko olamuki na tongo Yesu azali eliki ya basantu atiki nkembo aye na se po abikisa yo na ngai nzambe lokola Yesu azate alataki ekoti na nzube na sete na maboko po nga na yo tobika tokota lola tobengami yaya Yesu aza nzambe malamu oyo abatelaka biso chaque tongo oyo soki tolamuki tolobaka thank you God because I'm still alive. Merci Seigneur pour te naza na bomoi. Peu importe ma facture, peu importe ma problème, peu importe ma communion sur ma réalité aux anamo, essentiel les alliés aux live. Yamwana soko la muki yemara Yesu azaya na yo owela na motote azan nzambe malamu. Apôtre Jean-Pierre Iyoko toyokaye. Ya nanga nawela yo na motote ya nanga nawela yo na motote ya nanga awa nazopesa mbote na bana Espagne mobimba na bana Suisse na bana Belgique na bana ya Allemagne o bazolela mai na miso proverbe abeta tour kuna na second touché nazozela organisation na bino na Lyon pe bazobenga na koma. Donc organisation na bino soki bosali na koya awa na kiko pambola ba mama nyonso oyo ba contribuer même varezo eza ba mama Sentinelle TV oyo ya Paris ba mama ya World Harvest Christian Center c'est-à-dire la moisson mondiale oyo ba sombaki ba ko pesa cadeau. Merci na ba séjour na bino merci na nyonso bosali pour na séjour nanga. Yesu aza ya malamu Yesu aza mobateli Yesu aza monetoli Yesu aza ebandeli pe suka soko lamuki na tongo banda kokumisa ye banda konetola ye banda kosanzola ye aza nzambe malamu nanu tomona nzambe lokola ye te bien aimé so na koti na prière kolandaka nga lokola téléspectateur te lokola internaute te mais kotaka pe na kati ya prière mbala moto bandi kokumisa nzambe nzambe monene lokola yo na tomona te nzambe apambolaka lokola yo aza te nzambe atombolaka lokolo aza te nzambe anetolaka lokolo aza te zwa na yo lokumu netolama na yo sanzolama na yo oza nzambe na bomoi oza nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosungi na kokamwa moko te akokani na yo Yesu moko te abatelaka lokola yo nani yango aza na yo
nani yango akokana na yo, nani yango asala koleka yo, azali te. Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, Nzambe na nguya, na tongo na lelo tolamuki toza en bonne santé, na tongo na lelo tomoni lisusu moi, na tongo na lelo tozali malamu, zwa na yo lokumu, kumisama na yo, sanzolama na yo, petit déjeuner lelo tozo kumisa yo. Eza na Nzambe akokani na yo te, eza na Nzambe abatelaka lokola yo te, eza na Nzambe atombolaka lokola yo te, eza na Nzambe akokani na yo te. Ozali ebandeli pe suka, ozali Nzambe malamu, ozali Adonai, ozali El Shaddai, ozali Narcisse de Saran, ozali Cèdre de Liban, yo mokeli na bakeli, banda yo kela, moko te akoko kela lokola yo. Tomona ba PDG, tomona ba roi, tomona ba mvwama, tomona ba patron, me yo za mokeli na bakeli, wuta yo kela, moko te akoko kela, yo bongi na lokumu, ebongi to sanzola yo, to netula yo, yo libanga na talo, yo mobateli, yo motomboli, yo monetoli, oyo yo batela moko te akoki kobotola, oyo tombola moko te akoki kokitisa. Na Nombre 23 olobi la chantement ne peut rien contre Israël. Israël ezaba oyo bayamba lokola Seigneur pe Sauveur. Israël ezaba oyo batatolaka komono tongo nyonso. Journal lelo bao bakomata na train kende na bango, bao bakomata ba avion kende na bango, bao bakomata ba voiture tambola na bango, bao bakomata ba bus, ba vélo, ba moto tambola na bango. Esika nyonso bana no bazali bombe explosé te. Esika nyonso tu ezalaki accident to anile yango, bilakeli ya mabe, ba plan Satan to telemeli yango, bao baza na hôpital, loboko no, bao baza na hôpital, loboko no mobali eza molai po eza Rafa, docteur de docteur, kende ko bikisa bato na sida, kende ko bikisa bato na maladi, kende ko bikisa bato bazo bela, basi bazo bota, sala loboko no, babimisa bana, na bango na bana baza la bonne santé. Oza Nzambe obatelaka, oza Nzambe otombolaka, loboko no mobali, na bao baza na baboloko, balingi ba expulser bango, yo changer décision, bimisa bango na ba prison, bimisa bango, ba oyo basi bazwaki avion, soki bakomi na bamboka na bango, ba refoule bango bazonga awa, parce que eza bien te po na ngongo yo, Congolais azonga na mboka na ye, to mutu ya Brazzaville azonga na mboka na ye, ba africain oyo baza na bango na kati na ba avion, ticket so bakomi na ba pays d'origine, ba commandant ya ba ville wana ba faire refoule bango bazonga na poto, parce que bayaki koluka, bayaki kotambola, parce que yo lobi ete tout lié ou foulera tes pieds je te les donne, ba fulaki makolo na bango kati na bamboko, tia loboko no pote, bazwa ba séjour, baza na Tunisie, baza na Maroc, baza bongo na ba pays ya transit, bazali na Turquie, bazoluka baya, bazoleka ba condition ya mabe, kolo kutsa bango na bato ya malamu o bakoyede bango bakota awa, bimisa bango na place ya minyokoli, po yo lobi ete demande-moi les nations, je te les donne comme héritage. Nation, nyonso to bango balingi mema bango bakoma, yo za Nzambe obatelaka, oza Nzambe otombolaka, oza Nzambe okosaka te, kumisama na yo, sanzolama na yo, yo mobateli malamu, yo mosuki na kokamwa, totondi yo yao, tokumisi yo, zwa na yo lokumu, loboko no likolo na bana, génération toboti oyo, batombokeli biso, génération toboti oyo, baboyi bokoko, baboyi culture na biso, bana na biso baza na culture te, bana na biso avenir na bango eza flou, bana na biso bazo s'intéresser même na bokoko ya biso te, bana na biso baboyi kozala africain, bana na biso baboyi kolanda culture na biso, bamisusu bazo se radicaliser, bamisusu baboyi makambo kopesa dot, bamisusu baboyi makambo kobala, balandi système a poto oyo, kolo loboko na yo likolo na bango, tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Nzambe na bomo, Nzambe malamu, mobateli malamu, mosuni na kokamo, motomboli monetoni mosanzoli, eza na Nzambe moko te abatelaka lokola yo, totondi yo yawe tokumisio. Bien aimé tongo malamu, merci na bao nyonso bazolanda Sentinel TV, bozolanda biso pe en direct ya Sofkins TV, parce que tolekaka kuna pe. Alors tout ça na tongo na biso comme chaque tongo tolobelaka sur Sentinel TV, pe tolobelaka sur petit déjeuner. Alors petit déjeuner à lelo lobby bato belé ba ekotalanga nazalaki na ba maître champion, nazalaki na ba maître Fanfan Kayolo oyo ba mapinga, et puis namonaki
ba mapinga nyonso ya France eza na ba soldat oyo ba salelaka Mobutu bazali awa babengaki nga mpona souhaiter nga ba bon séjour baza de cœur nanga merci mingi pe nazosenga na Alain Moins andimaka ke Didier Forme akoma proverbe 30-30 Alain Moins tovanda na yo na Allemagne mais ozotia toujours tembe Yesu alobi soko ozondima nga te croire ata na misala oyo ezosalama na kati ya bomoi na ngai. Alors lobi tozalaki na bana ba jeune ngamona ali awa naza chef de famille na ba mama na biso nyonso ngane naza mwana liboso naza au moins na plus de 20 petits frères na petites sœurs au babotama awa baza na culture mususu. En réalité toza na crise ya leadership na bana na biso toza na crise ya identité parce que neti nga na botama en Afrique koko na nga aza awa soki na ye awa na ba mama leki na nga baza awa omona soki na komi mwa muke naza nango na kokabola na pesi mais ba petit o babotama awa bayebi likambo wana te pona nini pour bango ba na culture mususu nga pe na culture mususu. Alors siko ngai étant que grand frère étant que moli mosali na Nzambe tant on a collaboré na bango il faut na perdre 50% ya ba droit nanga pour ça na bina memela bango na ndenga ya culture africaine to coopérer te mais lo eza malamu et pas na biso tilelo bano babotami ya bayebi ko benga yaya donc na ba benga nga ya Didier bango moko pe na bango moko neti après nga eza Ali Biebie aza vice président bien pe ba benga ke yaya awa neti na Paris awa ba petit fils nous surtout à son Olivier Wonya mutaza président na bango donc ye moko comprendre que tant ya Didier a quitté awa donc ça dit ye moko déjà mais comme si vice président pour rassembler ba tout pour mon conseiller. Donc tout ça qui na masolo parce que ba leki nga bazobala donc azobala marocaine azobala mundibu siko ba tuni pono ni nozo ke bala mundibu bango tout bano babotama awa ata ba leki nga ata bali na yoka ngo balobi balinga ko bala ba congolaise te bazoki no bala ba tobikolo po ba congolaise basenga ka mbongo mingi basi nano basenga mbongo mingi et puis baboti bazobalisa bana bazosenga ba 5 000 euros 10 000 euros bango bakoki kopesa ngoti yango moni bana na biso na bandako nyonso lelo ya Paris Europe Allemagne Belgique France balingi na bango ko bala ba congolaise te balobi ya liboso basi ya ba congolaise baza cher bakutaka cher tout le temps basenga ba mbongo tout et deuxièmement balobi ba parents bazofunda biso ba parents que tozo balisa bana cher to sala commerce. Alors et ça vraiment crise il y a leadership et ça les crise il y a culture donc bana na biso baza na choc ya culture bakutani na ba français ou ya la ka yaka to vanda or na bible et pekisami or d'autres même na culture parce que culture na biso za culture ba juif parce que boye bango biso ba noir ndeto ba vrai ba juif na 8e jour basalaka bakataka ngenga nde ba ngenga ko circoncire mutu eza culture ba juif to ambomaka batu ndenge bazaki ambomé bat en Égypte donc c'est-à-dire que biso nde ba vrai juif. Alors na kati ya bible bana Israël bazaki ko kendo doté au mona que Abraham atindi Jacob atindi kutu Abraham atindi serviteur na ye Jacob atindi serviteur na ye Eliezer akinobala la mwana ne Isaac mwasi et pas ndekona mwasi mais apesa ki ba signe moi ba chameau moi ba nini ça dit bokoko ezali mais bana na biso l'air bazoboya kopesa dot balingi mabala yaka to van balingi mabala oyo kaka famille yebite mais bakobala na mairie bavanda peut-être papa na mama bayebite avenir nini bana na biso bazana ngo mikoleko ya bakoko nini tokozala na bango bana ya bana na biso baleki na biso le bakobala bana nini bakozala na bango. Alors nzamba bzolokumu oyo azoleka wana eza mama Franco mama nani mama nanga na sima o maboko langa pe donc na tongo tango na sala petit déjeuner yé pas osalela nga petit déjeuner ya ti na nini yango bomoni azoleka leka mingi na kitchen do na cuisine donc toza na problème monene avenir nini na bana na biso culture nini to transmettre bango oyo bango déjà ba kimi culture na biso
bango siko ba ko transmettre bana na bango ba ko botama awa ba 4e génération ya bato balongwaki Afrique o ba yebi Afrique te ba botama awa ba ko sala banani to moni déjà na batanta en France to moni Koulibaly oza noir to lo baka te kaza ivoirien to le monde kaza noir akokota na makambo ya koboma pourtant biso ndenge to botami ndenge to koli vie eza sacré Afrique mobimba vie eza sacré un Africain ne peut pas tuer un Africain tue que par sa bouche akola kelo mabe akosala nyonso to alobeli mais po aboma boya bando tia ba bombe banini africain sa culture na été mais to moni Koulibaly a choqué famille na ye a choqué génération na ye a choqué village na ye a choqué mboka ne Côte d'Ivoire a choqué Afrique mobimba ba noir mobimba na kotia bombe awa pe abomi bato abomi na mwande kona ye moko ya africain azali martiniquaise oyo azaki fille unique moi na 23 ans pour la nini est-ce que na makambo oyo ba jeune lelo bazoboya kobala est-ce que biso baboti toza ba coupable est-ce que tozwa ki temps ya ko éduquer bango est-ce que tozwa ki temps relaksa bango culture na biso alors tant tozaki na Kinshasa ezaki na émission mo bazako bengango grand-père raconte oyo azaki ko raconter culture na biso na bana et ngai so botali bi banana ye awa nazo sala documentaire na grand-mère nanga azobetelanga masolo na bango ndenge bautaka village po baya ko s'établir na Kikwit alekaki pa bulungu lusanga pe baya ko suka na Kikwit po bakoma na ba ferme na bambongo ebele do bandaki ba cultivateur baye ko koma ba patron to ba ferme donc ozomona eza legacy oyo ata lelo azate lobi ba vidéo wana ba koko ya ba koko na ye ba kotika koyeba qui était les grand-mère arrière grand-mère na bango mais est-ce biso tozozwa temps ya ko éduquer bana oyo ya ko discuter na bango ya ko lakisa bango culture mboka na biso ya ko lakisa bango les bien fondés ya ko bala parce que moi si oyo balite a rozala na respect na yote a se soumettre na yote pe bénédiction ba koko za na couple wana te couple wana kozala vraiment livré à eux-mêmes ya ba vendre surtout ya doctrine pe ba vendre surtout ya monde des ténèbres et ko mais maman à gauche na droite parce que moi si oyo yozo no bala ba famille no ba yebité ba famille no ba oyo kaka kito moi na biso comment on va na quelque part na copain na et pas na biso copain zarate ils na papa mon côté l'air azaki en Afrique moi na yebise papa tala copain na ngango copain so to tia on na lingala eza makango copain copine makango or ba makango na communauté na biso ezarate et c'est bana na biso ba se révolter est-ce que biso ne to raté ko éduquer bana na biso alors nazolinga butunyo so to zo na na petit déjeuner lelo ameka ko résoudre problème wana na ndako na ye na bana na ye azwaka temps ko yebisa bango ke na culture na biso na bokoko na biso ezali mabe mingi mwana azwa mwana batu ba no vanda sans ba famille na ye balia mbongo et que biso na culture na biso c'est vrai culture na biso ko bala mwasi kala ezaki commerce te ezalaki signe ngana yebi na passé temps na nga mingi na koko na nga mobali songo la mer azali ko loba soki mwana na ko bala ba ko pese signe azako senga parfois bouteille à vin asengi sans makuta bali mwasi bon ya azali na culture na ye nenga ba koko ya laki bongo mais loko ye ko komisa ke ba koma ko balisa bana ba 5000 ba 25000 ba 10000 ezali culture te mais ezali pasi oyo occupation ye na ona mboka bato sikoyo bamoni ke lokola l'état azofuta bango te lokola pasi ekoti na mboka seule richesse batika nango eza bana basi babalisa bango na ba prix ebele parce que ekozala pasi neti nga le na balaka tango nazalaki nano pasteur te na vie na nga na bali 3 fois tango nazalaka na pasteur te mwasi ya liboso na balaki ezalaki Jili ezalaki kutu Feli mama titi akufa koko na nga mutaki na kobalela ngai wana nga na poto na yebi te soki basengaka combien mais babalaka ye na bokoko en tout cas ekutaka cher te mwasi ya mibale ezalaki Jili bango kutu na baluba basengaki kaka badamujani ya mafuta ya mbila doto nga na bala Jili ezalaki mbongo te je crois basengaki soki di damujani ya mafuta mbila na taba nde bakende kopesa alors oyo nga na ye kobala l'air na komi vraiment pasteur na ye kobala mama bena d'autres basengaki $1000 20 kazier ya masanga 20 kazier ya sucre
na babiloko bamaputa banini. Donc on appelle ça 700 cash boy. On appelle ça 700. On appelle ça 20 kg à Masanga, na 20 kg à Sicré. À l'époque, na armée de l'Éternel, na papa moko papa Wechi, azali président ba papa yemutu. Basala cotisation ba fils d'Abraham pour baso milanga 20 kg à Masanga. Ya bololo na 20 kg à Masanga sukali. Autre na ko pesa. Et le kola tout ba ibongo bango ba préparer biso 20 kg ya oyo ezanga donc 20 kg vide. Il y a Masangana 20 casiers vide, il y a Sikripo. Sozo que nous bala, soko tiki bongo, bango ba kozona ba casier na banido, ifubo yo kana lebi no bozoya na Masangana, bango pe ba na côté na bango, basi ba bomisa ki ba casier wana bosilani. Donc moi j'ai doté, ba senaka 1000, na pesa 700 pour ba loyer mbongo alibala ba futaka kashite, na futaka 700. Na yebi que 300 tikala pe 300 ba loyer nini. 300 na ba loyer ki tango bokilo azoya. Tant on est sur tout le mandat et et puis et c'est la raté, c'est-à-dire na sala ba mandat mbalebele ngamo na sina sala mandat ba $200 et belé, c'est-à-dire surtout tali bien na 300 na ici si là mais terre na foot les ba 1000 na pesa 700 ba ba 300 tikala ki seme ki ayi boyina boyizo compter na kati. Donc na tikala na nyungote pour na tinda ba mandat et belé mais na zo beta li solo nenge ya laka. Donc na loba ki te ke bazo te ke langa mwasi na loba ki te ke za trop cher, na loba ki te ke za boui. Mais bana na biso pe futo ki to pesa bango conseil, to cultiver bango batika la africain. Omoni biso le tozo kola, ba mama baza ko tiela biso biloko na sani biso nyoso tuna ki mvuka nde ba benga ona ki Congo, biso tout tozo tia maboko. Ezali ko tsala pe unité. Tant tozo kolala, bazo lalisa biso ensemble. Ezo sala pe ke bozo la lesika moko ezo pesa bino unité. Mais à na poto mwana na sali na ye. Ezo sa déjà bokabwani. Mwana na mbetu na ye. Ezo pesa déjà bokabwani. Mwana na bilamba eza pasi olatisa. D'ailleurs mwana wa mukeso yo la lamba ya yani aloba non ça c'est pas pour moi, ça c'est pour mon frère. Moi je veux mes habits. Donc na culture to yokuta na poto ne la telina nde tozo vivre. Ezo pesa pasi na bana. Mais si ko to into yeba, est-ce que bana poto baza na raison ya koboya? Qu'on paie ça 5 000 euros, 10 000 euros. Est-ce que banana bazo enseigner biso que to lekisi que boko qu'on a biso etinaka biso te que to bali sa banana ba 5 000 na ba 10 000 na ba 15 000. Est-ce que banana va se révolter parce que biso to exagéré? Alors dans une question on doit répondre parce que on dirait bana quelque part bazana raison. Donc il y a un dossier balobi que à part bazo senga mbongo ebele et pas mon libu famille mon libu ba senga lokote et pas minele ba senga lokote ba okeka ba balisi mwana na bango siko totala et pas na biso balobi pe basi na bango oyo ya bikolo ba senga ka mbongo te même en Afrique soko zui mwasi ya Zimbabwe ozui mwasi ya nani ya Kenya ba senga mbongo te basi ba senga ka mbongo e yebani ezali Congo, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, na Ghana. Basa Nigeria pour aza prêt azani na ndako libala mais aza lokola ba française. Azana libala mais aza suna copain libanda. Mukepo muna pe basa Brazzaville baza bizali wana azali marié mais azana copain ne parce que bango ba ba copier bizali ba français. Siko pourquoi basi à Congo, basi à Côte d'Ivoire, basi à Ghana, basi à Nigeria baza cher? Pourquoi? Est-ce que qui Jézabel et ses quotas et avec là bah toi mon arrêté bana poto ba ko découvrir en quelque il y a solo tous un problème dans la communauté basi na biso bazo coûter cher ya mona appelle lelo so ke na ba mabala mingi o mona makambo bomi mabala mingi lelo même bouta ki Afrique même wapi ama mbongo basi bazo kosa mibali bazo kosa o mona mwasi na mobali bavanda ndako moko bazali unité mobali bazo ke dotinda code na mboka et pas na bango akobatama mwasi pazo kende akobatama unité zate même na ba facture na bango même na ndenge na bango akosomba biloko na ndenge na bango gérer ndako. Est-ce que likambo oyo bazali osala akobatama eboti mbuma ti bana ba yeko découvrir yango wana baboyi kobala basi ya africain basi ya Cameroun ya Congo ya Ivoire parce que balobi bakutaka cher.
parce que balobi balataka cher, parce que balobi basi wana bazali trop cher, basi wana balingaka flair te, soko memeli ye flair, libala ekufi alingi flair te, alingi mbongo brite, alingi ba bijou, alingi kolata cher, aza na souci ya foyer te. Et lelo oyo tomoni yango bana boni baza na ba social, ba services sociaux ya poto botoli bana likolo ya négligence. Ba couple surtout ya biso ba congolais baza prêt basomba ba costume ya haut de gamme, mais bana na bango mona bango ba ketche toboka, bana na bango omona bango bazolata bien te, bana na bango omona bango ba sapato kala baza na ba jouer te. Et la plupart ya bana ba africains omona so bake na bekole ba yibaka ba jouer pour na bandako bamona yango te, na bandako ebele omona miliki ezate ya bana, ndako muso omona entretien vraiment ezate, omona ndako solo masuba, ndako bazo bongisa ngo bien te, mais maman omonele azo bima solo parfum, déjà ba parfum grave eza na nzoto na ye. Bandeko na ngai esengeli to batela likambo oyo to meka ko répondre na ba question oyo to yeba pona nini bana na biso batomboki, pona nini makambo ezosimba te na bana na biso, pona nini bana na biso balingi culture na biso te, est ce que baboyi yango to bazo accuser biso ke ne bandeli bakoko balobaki to balisa bana na basigne, mais to teka bana te, parce que lelo oyo même na Kinshasa comme problème, bana na mibale bazo préférer ko engrosser mwasi ba ke notikela ye ki abala, parce que libale comme cher akozwa mbongo wapi akobala, akozwa mbongo wapi, bilamba kuta kolata wapi, bakomi na nzela mokuse engrosser jeune fille bako otika ye. Alors est ce que bana na biso lelo ezali biso baza ba victime ya ignorance na biso, baza ba victime ya bizali na biso mabe, na lingi crise ya leadership na bana to manque ya culture na bana, et interpeller ba parents nyonso tout. Au moni proverbe 30-30, et tant qu'intellectuel et tant que mosala na nzambe ayaka na masolo ya réalité oyo ezoleka na communauté na ye kobeta poto zwa solution. L'église lelo pe eza pointé du doigt parce que l'église ezo aider ba jeune te, ba se contentaka ba jeune ba ya koyemba, ba jeune ba ya na église ba tolisa baban, mais ça na programme te pona ba jeune, ba ça na programme te ni éducation à la vie, ni comment couper sa leadership ou bien culture ya mboka to ezate. Alors par ya lisolo oyo ezali par ya baboti, ezali par ya bana pe fuba yeba, bana obu botami fubo yeba culture ezali identité na yo. Soko okei olandia omona mundibu soka ye awa, même akena Élysée, même akena alobana ki mundibu. Eza malamu oyo kusamona no koloba lingala ki Congo Swahili Chuluba. Comment yo za congolais na ndaku na yo na bana no bosolola na anglais, bosolola na allemand, bosolola na français, bosolola na espagnol, bosolola na ba langue étrangère, mais kene na ndaku ba ndibu bana na bango nyonso tout akoza la français, allemand, anglais, mais na ndaku azana mundibu basololaka munoko mboka. Alors biloko wana yango ezo sala ke bana na biso babunga nzela to zongisa culture ya koedike bana kosololaka na bana so za mutabandulu na Kikongo tanet lelo ngana na koko na nga awa soki tokutana na ye tosobana na Kikongo parce que na yebi Kikongo, admettons que na yeba Kikongo te mais koko azo souffrir po ayebi français te. Alors to zonge la culture na biso bokoko, culture na biso za kitoko, bana na biso to tekaka bango te mais to balisa bango par symbole. Nga lelo étant que papa soki na bana basi soki komi ki komi na pembeni ya kobala mobali aye na limite ke facture na nga ekoleka 500 euros na limite. Donc na ko s'adapter ndenge koko na nga za ko balisa bana na ye, na ko senga basini maputa ba mama, kota mama, kota papa, boye na enveloppe ya signe mwana bali. Donc biloko wana eti ya biso éduquer biso parce que bana na biso mingi lelo bazo ke no vivre siko na ekobo. Or Bible zoloba ba ekobiste ba okota na bokonza likolo te. So déjà mwana na yo aboyi kobala mwasi, azo vanda ne ya pamba, akoti na kati ya malédiction ya liloba nzambe, akoti na kati ya koyeba nzambe te. Alors ezali des droits papa nyonso mama nyonso aluka ko enseigner bana ne kozanga culture ezali ko la zèbre o azanga ba tache noire.
zèbre so kaza sous na batache noir blanc te aza sous zèbre te africain o ya yebi culture afrique te aza sous africain te aza na manque d'identité akomi lokola ba antillais akomi lokola ba martiniquais akomi lokola ba nani toza na ba kuna na Angleterre ba jamaïcain parce que bazalaki ba esclave bateka bango ça se comprend bateka bango yango bazanga culture mais yo oza na culture parce que ba parents no bazali ba grand-père no bazali alors ce n'est pas encore tard rattrape-toi luka okota kati ya culture et kozala malamu pe nzambe akoleka na kobatela bino donc ezalaki kolala kolamuka eza bitidité to petit déjeuner lelo tozalaki kolobela crise ya culture na kati ya bana ya poto bano babotami awa est-ce que ezali faute ya baparent bana baboyi kobala basi bakomi kokende kobala basi ya bikolo bandibu mindele mpo babi kuna babalaka sans mbongo est-ce que bakimi culture to base révolter contre ndenge baparent bakomi koteka basi na bango basi ya Afrique bapointe bino du droit ki bokutaka cher yango bamabala ezokufa bobengisa bizali na bino sino te bokotula ebele na kikwiti babenga yango ba ethos bokotula na bandako mpe ekozala pasi mpo bobala bokozala baethos ya le premier ti le dernier mpo bozokute trop cher proverbe 30-30 akola na kikwiti Kinshasa poto nasangisaka culture nyonso natikala mwana ya mayumbu merci. Ethos. Mas tu me cauca. Chega para ele, pai. Tu fosse que não. Muito tu balamos na sanfa. Eu não gosto de ser a parte parte. Muito tu balamos na sanfa. A petit va qui me cherche. A petit va qui me cherche. Alors la mère va secar à griffe. Va secar à griffe. A petit va qui